Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas na dire. Bon ça peut que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Minene. Salut Nabandeko Nyonso Bozolanda biso partout dans le monde entier. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jericho Betox 207 émission internet, l'animateur Oya tout akapé à l'Ekaka 207 Nabino Beauté à Deuxième République, Mbanga Danger, na émission Nanga Masolo ya Mikolo, na Ebisa Rabino Ba Mikeba Kota Tepo, Indou Sande, Eza Awawa. Alors c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, on a ça le Rabino Moussika, partout en Australie, na Canada, na Toronto. Et surtout na Montréal, et puis Kobosa Nate, na Québec, et Sika Oyo, Bandekonyo surtout Bazwami, et surtout na ba province na Biso, Oyo Bozo Biso, et puis na chaîne Moko Eza câblé, na Blue Sat, Oyo Bozo na Biso, na chaîne Nabino Biso TV, avec le cordon Manzambi, Bruno Manzambi, le coordonnateur, bientôt peut-être kota Easy TV, bientôt peut-être kota Star Time, chaîne Biso TV. Alors, émission Biso Masolo Mikolo, les lots Kinshasa ont mobilisé, les lots Kinshasa Makele, les Amakasi, les lots Kinshasa Bato, Bazo Tambola, na couleur Yamboka, pour soutenir Mboka, les lots, Yamoni Jericho Betox par le but, corps de coups, on a Kangi Awawa. Donc, les lots Léopard, Azo Beta, na Tunisie, match retour, Oyo. Batunyo surtout bazozela oyo batunyo surtout bazana esengo mingi pour soutenir équipe na biso kende liboso et mbala moko na saluer 9 oyo abetaka fimbu 9 oyo acha Real bi acha Barcelone bi bakambu Cédric bakambu po mikolo babi bakambu nde makambu bakambu nde mikolo oyo et bozala danger. Alors lokola biso toza bapandisango to na ko animer mission ngamo kote na ko animango Nande kona ngai moko na ebisa bino à chaque fois bala mwasi ya pembe au mon éclairage na mbetu. Donc chez la kupula mona ifasika solo yeyo nazokotisa ye chez la kupula masolo ya nde masolango yango kande te bise bango mingi olobezate donc toye parce que c'est so ba jet o eza retour pesa likambu ya mabele ta babi mabele donc to bokoko de sala bon balala on ma bindele lo posa pembe ngana mundelete ngana congolaise lo posoka ya pambo congolaise mais éclairage lo posoka ya donc na pena mutu muindu makila batu moindo donc le onde ya kalibeba donc yinda mabe donc le onde kalibeba to bandi micro baladero na bandal précisément na bloc pour tozo kenepe stade tozo pe bandeko ndenge bakoloba na stade avant match tozo to animer mission na yo mais analyse ya match ndenge zo sala par rapport à match aller ndenge to polaki na D1 score moko triqué analyse no sala ko banga te zalité donc ezaki triqué te to bete bien donc on peut pas ba meilleur joueur ba kuté na biso ba meilleur ba bete ki bien on peut bete ki bien donc a triqué te o te ki no triqué te ba ka gola check ko tala ko ngote donc ça ka opportunité ka ko chaka deuxième essai mais lelo siko nde ba pole belete 2-0 ka ba kena bon le 2-0 kaka ba donc to lité ka ne bango ba chaté donc soko te mo ba chia wana masolo ko ninga na mo mke mais lelo bo tiandete de kangi masolo donc lelo ba otiate gloire mbaya Jésus Christ de Nazareth ya internet asimbi caméra chez la couple obi lelo ba ko lekate lelo ndeti yo bi 2-0 pona yo ba joueur nini ba banda bi nena boyna ata ba dosa rebele na lingi bango nyonso ba banda mais na tiela ka mutema yo kaka baka gol taka 9 na biso moko makasi donc à part ye donc ala bosa ni kebano taka kebano mais nana ba dosa rebele na mayo na ngao na lati bango nyonso donc soutenir bango o kaka chaka me bango nyonso baba meilleur donc ne to soutenir mutu teke ye to kanga makane pour se pesi pe baka gol charge au mona ka mona sala ka charge match moko moko donc bango nyonso ka ba marquer pour match ça bien voilà bango nyonso ka ba marquer to représenter mission na chez la kupula mwana ifasika solo et puis na pesi Angélique Misongi Mbote depuis nord ozaki au petit tour déjà ozongi déjà mboka na yo na nord Angélique Misongi autrement dit Enji Sukari bomesana na ye pour ko sala bien na bosanité Tunisie
boyoka lingala te mais bandeko na ngala loposo moyindo bala Tunisie to boyesa bandeko na bovanda na bango kuna lofo balia bien donc balia bien poza makamu ya kolia oliesi munoko libumo etoni makolo pe fo etonda po to beta mabe donc to sesa bino ba je ona mama mboka la mioto tali kamindele but siko eza pa na biso moko oto sela bango bayebi ba kongola bana na Tunisie kuna boyesa bango do baya bien balia makasi po na ebite donc minga lo bakuta yati voilà lokola chela kupula biba kongolais baza na Tunisie si on ngana kotanga congolaise moko aza na Tunisie atindelenga ba video atindelenga ba image nenga zaki na stade azotindela tindela ngango pona kotisa désormais chaîne nabino elengi na biso TV toza na correspondance na biso lisusu aza na Tunisie o babengaka Naomi Kisoka na Tunisie. J'espère que l'image est pour rejoindre le Tindé la Kinga, mais il y a pas que y a Tunisie, mais Tunisie lelo a rejoint. Lelo Tunisie a relokota pour makambweza ne lelo pour baka gola sawana. Kala ba mama bakota makambo te, lo ba mama biso moda to kota ngo esili. Biso mtoboti bango biso ba mama. Dota mama lo badamu ana nga kende na stade lelo eza mabe. Ba mama lo bakota makambo ngo to tika rapo minga lo bete na mona ka lo kwa ba yo lela pamba. So na ndo lo ba yo kalingala, ba ndio lela. Voilà alors toke na tozo continuer baninga mususu tozo bandeko oyo bazala mwa liloba avant match après to reçoit la bino image nenge tozo tambola pour ça la bino plaisir gloire Jésus-Christ de Nazareth internet toleka. Merci beaucoup Stario, j'espère que tozo continuer micro baladeur lelo Kinshasa eza mobilisé makasi Kinshasa moto nyonso alingi léopard Tunisie ba reçoit mongete po na nenga mystique frumi il faut RDC comme premier donc yangwana lelo Kinshasa baza mobiliser makasi toza na commune na Bandal donc bana Bandal nde bazo loba wa bato bazo loba ke victoire et ali donc tant victoire et ali faut ba Tunisien na bazo makamuna bango là je salue directement Naomi Kisoka depuis Tunisie mais yeba ke yo na Tunisie côté bandeko na yo malgré yo za congolaise bandeko na ba ko zwa yango et puis Enji Sukari autrement dit Angélique Misongi mwana mwasi oyo azopesa posa alors Jésus-Christ de Nazareth tozana awa tokotisa lo bana moni pe bien drapeau Jésus-Christ de Nazareth nengani bien Jerry Kobetox DC7 mokitanya bata Zakari Bababas voilà mokitana Zakari Bababas ponga na ara nalinga te miso na ngela lisabatu lelo gloire mbaya yo za mopandisa ngoloko la ngai ozana domaine oyo Kinshasa za mobiliser yo pe na monolati couleur ya équipe nationale yebisa biso moral eza ndengeni moral eza très kitoko koleka donc lelo vraiment ndeka na oloba victoire ya na ngambu na biso ba kitaba mata en tout cas lelo toza ozo banga te kobanga na route eza route baganya biso kana na likambo kande za likambo mabele nde yo yebika nde baganya biso mais lelo bina na bale na mambutu lelo bina biso nde toza lelo biso toza voilà ndeko la bi lelo ko inda yoza oza muto yo chaque fois lo makambo malonga na émission yesa biso lelo classement ezaka ka auto betelaki na aller yango to beta na retour te classement faut à modifier en tout cas atako te zayi mwana zoba na chik so azuite il faut na oyeya donc faut ça makasa soit donc classement vraiment les abina haute qualité haute niveau donc na ebige flora ibenge azaraye moko te tsaki na gishasha to mona ba défaut belé ba reprocher qui en tout cas lelo vraiment de cette année na oyebisa yo donc lelo bena to na victoire pour to mona ba beaucoup na terrain balo donc o pendeza mambo kilo ndeye donc le lobina to so na qualification vraiment il y a coupe du monde pour talara déjà Afrique centrale déjà Cameroun à Katani donc au moins déjà qu'ils ont annoncé mal so tali Ghana déjà salagi nil donc ils sala déjà pas biso Afrique centrale to kominde na kanda ba Maghreb ba so ki tanya so penda indusa ba botola biso mambo bala Congo ba sia magi trop to moni mazemba beti bango trop to botola bango pena donc cette fois-ci ce équipe nationale ayena mangambe ne photo botola ba Maghreb moi lo kwana bazala nango donc lelo pena mambo futika na Afrique centrale biso tola na mambo loposo po lelo mambo ko mambo tribalisme ngalo kwana muluba ntuka donc fona ka makana ba yanga donc ngabe na kabongo ngabe na 100% muluba donc so za pena muluba yo mo sentir vraiment yena na za nobia yo poza na ngabia potang yo lo ba chiluba ngana lo ba chiluba to yo kanotonga ngate donc lelo pena victoire za ngamu na biso donc kande na uti martyr na chez la kupula basila mona ifasika tongo ya 5h donc toto somba billet na zongi parler na yesiko boye moi itope malisusu donc ala mingi te donc ba 15h de ato mata mais bana nyoso to ya Congo assurance tanga na pesa bino zara moko
toke pona finga te toke no pona bamba biloko te to encourager ba joueur na biso eloko esalaki vraiment mingi Tunisie soit azala likolo na biso ezala mingi mboka na bango lelo biso pe to lakisa pena ke non mboka na biso to za vraiment au-delà donc ka ndenge to loba lelo victoire vraiment za ngambo na biso ata mwana ndoki jamais maman nandima za ndoki. Voilà, merci beaucoup Gloire Maya. J'espère que na kotika yo mais na moni ke lobili loba oyo déjà eza assurance pour na ba congolais to suki wana. Te bon assurance vraiment za ke non na promettre bino match eza 2-0. Merci beaucoup. On a lobé raté dans les lobes maintenant on a 2-0. Voilà, to kotala ngo na suka match, to kotala ngo na suka match, soki pena Léopard ako gagner mais ngana yebi ki ako gagner. Po bandibu wana il faut ko nyata bango mingete, il faut bazwa biloko na bango po na le basala ki maseki. Donc retour sikoyo, il faut ba yoka pena donc po drapeau yo oyo. Congo mabele ya fumuki mbangu il faut bazwa biloko na bango. Alors chez la kupula natikelo siko micro natikelo micro pour esa la JC Kanu Real de Madrid dans la mission internet chez la kupula moral nano yebisa kana ti siko zaka bien oh lisiko na kana ndima donc ndima ka ebelebe na makamukute ko totala nanu mamane zato totala te totala lelo pena to gagner donc lelo pena to gagner 2-0 ebelete 2-0 ka ba bolo ba ngoma mutelobi beni biso mutelobi 2-0 donc donc papa na ngape ya moto pazawa kana biso bataba wewe oh mutawa alobi akei na ele ebite bon tosa bande rebele bazawa ndeko nanga musuye ya congolais ndeko nanga congolais yango yo bon papa yo mo talaka yo mo nga tikolo micro saka nango oui nga pena na congolais vraiment sûr 100% congolais sûr et certain que lelo batinisien wana ekita emata bakozwa na bango lelo papa bino loposo mundele wana yo so banga ngote banga pe loko te mama Clémy baza loko te pa na ngai donc na congolais pena za likama mboka ya mabele kwa baba lobi mindele bale sa jeune na bango neto yo kaka babi bale sa jamais mindele donc na ebité e bongo na déjà ekoma jia ba tumwindo kala nyonso na bango ba yebi déjà ke bongo na ekomi mindele bazoluka ba batumwindo wa changer nationalité po bale ekoma côté na biso kwa mutu na mutu azoya na score na ye donc papa selon yo etanke congolais mwana mboka mwana mabele score na yo ezani ebele kutu te lelo to gagner bango ka 2-0 match esili oh 2-0 ka match esili donc pona yo pena o joueur pena o tshela mutema yebi kelo pena soki akiti donc mobulu ezana ngaka Cédric Bakambu Bakambu kaka donc wana so atie joli bi wana nde Moïse na biso libérateur quoi talaka yeso ki azate motema pe na pasi on lingi mingi to bakito lati ba dossard rebelle taka ba dossard rebelle na lati mo 17 na lati mo na lati bango nyonso ba dossard nyonso na kati terrain to lata ngo talaka to kotikela baka goal Serge te yanga préféré mingi ezaka ye wana donc to accorder chance quoi talaka Léopard lokola yeso ki azate moyen te mobulu fort talaka. Ok, merci beaucoup papa. Bino mo bolandi na les grands caméramans na nsima na ngamula mzo pesa score na e. Ba msu bazo na ba 3-1, ba msu ba 3-0. Neti nga pene tant que chez la kupula mona efasika solo ba lobi talaka journaliste a Simbi Masolo Nga pona nga na lobi bango ba marquer mamba 3-1 ezate donc 2-0 ka match esili. Donc taka na bandal na pense ka savubu. Donc juste quand musika te na bloc to ça va interview te belé. Donc bana Congo partout dans le monde partout vous allez na poto partout pour soutenir biso soutien na bino et ça la moi bien ata boza de loin ata ba o ba na Tunisie mambo Tunisie ate mambo ana ate ande makamute ke to ba o na fana na Tunisie sala 10 makambo ana ate ya makambo bokoko nde moi donc tala ato fana na Tunisie sala Milan Tunisie zonga Congo makani yo za kuna na nzoto me makani za leo za mikama mabele donc partout za kuna place boza bola ta ba dosa ta olati Varese au commis tous les dossards na kata mayo na ndenge mona ngani na bagena ati ba dossards rebelle donc na ebité mingi on lobe c'était c'est la match ngo to ça va interview belé bandeko mne belé o ba kotani mona ka ambiance ba to ba le belé mona ka ambiance la bandal mna mtawale kana oya on su 2-0 na ebité ba papa na nga soki mwali lobe ko sana micro sala mwa bien bandeko na biso msu ngo baba ba tiene semba mabale papa pona yo match lelo songo ndeni match lelo ezaka match 3-0 3-0 kaka. Donc pour le moment ngati donc ba 3-0 na moment ngo bobeta na équipe mo boy kaka ya ba junior to ndeni to banga te mais match lelo ezaka ya 3-0 donc 3-0 kaka merci beaucoup ba mutu na oya ba 3-0 ba 2-0 pona ngala cheka 2-0 apa mbebele te bon les grands caméramans pona ngala suki na ebité so je ko beto sako sakana micro suna ndenge na ye voilà chez la kupula na sakana micro to meka kotambola star to meka kotambola to na bandal
toi na bandal balobi bien RDC eloko makasi po bato wana bakozwa fo bazwa alors tokoloba mingi te koloba pe mbanga mais tokotikela bino kaka temps na moment ya match na moment ya makambo ebele tokozwela bino mpe baextrait ya ndenge nini ambiance ezokende mpo esala toujours plaisir na bato baolanda biso alors Stario toleka. Merci beaucoup, j'espère que vous landi ndenge bato bazo continuer koloba po lelo Kinshasa Congo eza mobilisé makasi po lelo bandibu wana bakozwa ya bango po basalaki maseki pa na bango po totiaki bango donc lelo oyo eza mabele ya mfumuki mbangu bazobeta lelo awa bakozwa biloko na bango déjà na première mi-temps avec Junior Kabananga aza na pointe et puis joueur à danger lokola o atia déjà Real na Barcelone bi bokeba batiniser ntachaka Real na Barcelone bi et puis atiaki bino kuna bi alors tozo continuer tozaka na bandal no loin na banque du sang et puis sika oyo bazozo ba taxi ya lemba population za mobiliser totambola mukie Stario po tozwa ndenge bandeko bazolo ba quand même na micro na on sala bien na éviter ndeko soko à permettre ngai on sala bien makasi. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Na bato ba on na internet ba koyeba kombo. Ouais, Aristote Kalombo. Donc neza la gaga, moi na bandala solo. Aristote Kalombo moi wa kwetu ponga pe na za mashi ya mumenu. Bon, moni biso to balubakin. Na balubakin to sanga na bakanda makasi. Moni lelo yo eza journée moko boye mboki ropela moto. Da bato ba ko sentir vraiment que moto e bandi. Moto e bandi to so banga te po bango ba gagner biso na aller. Wana eza mboka na bango. To salaki pe na moi ba coachement moko boye zalaki vraiment bon. Selon la magamnenge zalaka. Ba wana to pesa bango cadeau. Mais ba ozo sko vraiment fin. Wana zaki sweet sko fin na yango ba ko lela vraiment na monora mboka na bango vraiment. En plus jour yango pe ezalaki jour moko boye atabaski. Omoni ba tunisien ba arabe ba mo akis moko boye salaka. Ba dominer biso na moi ibenge azoyi moi domination moko boye. Mais cette fois-ci, to beta bango sko fimbu vraiment zo beta malelo na stade, bon moi na ba faire d'artifice ko beta kuna. Pana yo joueur nini azo assurer pena ke so akuta ina poto boya kucha. Bon pona ngai RDC zelo makasi ya biso ki para joueur te. Bango nyonso tunde bazawana, c'est que mutu nyonso tu azana facilité tsabi. O aza toujours na likolo. Pona biso ki pete, biso tona ba joueur te ba pona raté. Biso kaka RDC no zo mona Léopard. En tout cas, mutu tu as la facilité de sabi. Donc, tu as un problème à mututé. Donc, même chérie, dans baby, baby motema. À la parole, dans la minute, tu as un boy, tu as un stade. Basi ba pola gi chérie, si on a la melanga soso mobimba. Donc, soso ya mobimba, nazo liango mana kuanga. Na biero batanga kombote. Ya yango wana kaka. Poto ba marketing. Bisonde ba wewa to legi bango. Donc stade, ba moto za kuna boke omona. Bo omona ba moto kuna, bo sentiment que to soutenir Léopard, RDC. Talara RDC lo magazi. Voilà, merci beaucoup tous bandenge à propos ya ndenge bandeko bazot monde la ndenge match ko lekana, match ko zala ndenge nini. J'espère que bandeko bazoloba na poussa na éviter ce papa permettre nga vraiment na éviter score na yo ko pesa score. Bonjour papa. Bonjour. Score na yo eza ndenge nini na match ya lelo to analyse na ozo sala ndenge nini. Match ya lelo eza match à 2-1. Ndé ba gagner so 2-1, début so to gagner ba 2-1. Ah ouais. Bango ba rocha souvent ba ta biso. Na défense na biso na ke sa no kaka na la vraiment sûreté na ke to gagner bango. Mais au moins faut to mener bango déjà des bon on a dit que bon ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup tozo zokaka bandeko par rapport ya match à lelo to tambusa micro na bandal papa nanga bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Eliezer. Ah papa na biso ndoya ndeko Eliezer. Alors papa pour na match à lelo yo moni ndenge nini? Pour match à lelo na bika biso toza victoire. Victoire eza ngamba biso parce que toza si pe tozo soutenir ka Léopard. Pour na moni pe Kinshasa za mobiliser makasi. Oui, toza mobilisé parce que toza si na pays na biso. Kuna baganya ki biso po to kenda ke pa na bango, mais quoi pe ba ye pa na biso to ko gagner bango kaka. Voilà, merci beaucoup papa. Merci beaucoup Nengo Ndimi koloba na micro nanga. Tozo continuer toujours. Toke pa ndeko na biso en tout cas batu baza mobiliser makasi. Toke pa ndeko na biso aloba. Bonjour papa. Bonjour papa. Bandeko oyo bazo lando na internet bakoye bakombo na. Comment la Nathan Lelos. Alors ndeko na biso Nathan lelo za jour oyo Kinshasa yindi makasi. Tout le monde a mobilisé, tous les Congolais sont debout.
yebisa biso pona analyse ya match ya lelo ozomona ndenge nini, est-ce que kobanga eza te? Ah, kobanga eza nango parce que tu perds 3 points à l'extérieur, mais ibenge coach na biso classement betsa qui c'est spécifiquement biso te. To zela acha ba titulaire bien ba jogo acha so ba locaux yango de poli milieu beti bien te poli. Mais j'espère qu'aujourd'hui gars ça m'a fort à changer classement tout gagner un match comme ça to égaler bon la point. Et puis si tu gagnes match lelo c'est important, si tu gagnes on sait que tu comme premier. À les gars bon ça marqué bon moins ba bien belé to les gars premier na goal à virage mais si on gagne bango moi score on a 1-0 to égalité na goal à virage mais et très bien match ma casse na Tunisie to beta terrain net ils avaient pas si to battre bon kuna. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On appelle ba petit nanga masa ndeni. Bien. Ambiance zo les gagner na bandala yebisa biso yo zandi yo lobini Léopard a gagné. Lelo donc 3-0 Vandiana. Ya bakambu lelo donc somo. Mais to sembera nzambe ibenge ba classement na sala yo yebi. Asa moi berre lelo bon. Ah, il faut bongisa donc lelo on a posé par classement ça la bien et ça la bien. Ama c'est biso ba jogo na biso. Ba tissé na biso TV. Oh. Donc lelo donc il faut donc match ça pena pété. Et ça pété déjà. Voilà, merci beaucoup. Alors bi match ça pété, j'espère que bandeko bazo kene match, bandeko bazo kene match vraiment ndeko nanga mbote. Mbote. Bato bazo na internet bakoye ba kombo. Comme on a David Kosi dadi. Donc il avait un ngiringiri na ingene 198. Donc nazana c'est un makasi pour na Léopard na biso RDC. Donc j'aime beaucoup pour na équipe na biso ya mboka na. Bolati couleur lokola nga boza mobile. Lelo eza ko yinda pina lelo eza o yinda biso ba 2-0. So balobaka lelo beza mabele ezali ka mabele bango loko basala contre kuna biso contre te to tia ba bien porter ba professionnel ba bon joueur o ba betara ba équipe o yeba na mokili oyo. Donc na bi ke bakamba azana binemi balé les autres pe bana ba bina bango donc sans côté o ba kotia mususu wana. Voilà, merci beaucoup ndeko nanga. Merci pena ndeko o chaîne. Oh chaîne internet sur Ntoza sur internet Lengina Biso TV. Merci beaucoup na sepe na chaîne o Lengina Biso TV. Makamnyo so keleka kitoko to ya sepela dans na mito toke stade. Makamza kitoko to pe ba rolala. Tunisie le la okata na pema. Voilà, Tunisie le la okata na Kinshasa balusela nga caméra, Kinshasa za mobilisé partout au Bozolanda biso na internet, na habité partout Bozolanda biso na internet. Kinshasa za mobilisé na poussa na muke na poussa na. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Toi le lone sengo pendant ba Tunisie to okata et pendant mike. Mais souci na ngeza que mobilisation malongue salamité. Ça fait 44 ans que nous sommes sous Coupe du Monde. Il a fallu gouvernement na entraîneur ba sensibiliser batu. Tous les chefs coutumiers à Mboka fallait qu'il baya. Mais tu vois qu'il paraîtrait basali yango. Basali yango mais est-ce que na TV leki to yebite or que fallait baloba. O az intercesseur a intercédé pour l'équipe. O azandoki a l'ok équipe adverse. O azanganga azaki nganga na epona équipe na biso to gagner mais to moni yango te to zo mona to kene mais na biso mo ngana lalité. Butu mo na uti ngomba ta. Na uti ngomba na kiti pona prier kaka. Léopard a gagné. Donc, nous avons 3-1. Voilà, merci beaucoup. Tous les Congolais sont debout. Balobi, Tunisie, les lois, Rosabi, l'Oronaye, pour Maramboueza, Maramboueza. Ça, to tambola vraiment, to tambola. To continuer au tambola. Pour la Rosabande, on a vu son nenge, bazo, par rapport à nenge, match goleka. Pour te retirer la minope temps, bon, on a nenge match goleka. Te retirer te rosalawana, pour te pèse la minope image, toujours, kaka, nenge match là. J'espère que, na silisi interview dans awa, pour na espèce le temps, na mata. Le temps na mata, pour na sur la minope image, nenge kaka, et rosenga, pour, binobo ebi kaka nebolanda, toujours na chaîne na bino. Lengina Biso TV, Africa Telema TV, Oya Boss Ngala, et puis Bota Langai sur chaîne câblée, na Biso TV, au côté na BlueSat, na Canal 36. Donc c'est un peu ça. Donc, tu continues à l'image Stario, l'image qui toko, autre ça, la monnaie de Gonanga, la monnaie de Gonanga, mon pandi sangolo Rolanga, na poussa pemene, bonjour. Bonjour. Alors, on a mis aux artistes à Mboka Oyo, on a habité sur le stade. Ah. Tara journal lelo na bimé na to sa musala nzama poni na ngai na qu'est-ce qu'on a boire sous mai pour to que stade na nenga propre donc na cha Vares na cha belembo na nga nyos na nzoto ni na ke stade ko pona yo score izande ah nga pona 3-0 ka obi ke bino pena yeza ngomba mutu yelo ba bongo beni nango po batu tout 3 ngomba te mais ba prière ka to sala mingi na butu obi ke nzamba yebi maka mabale nzamba yebi te mais yo mo yebi kaka nyos nzamba yebi to associé ka na nyonso biso associé na mamu na so ya bale
ne bango ba loki na ndenge na bango biso to nzambe liboso to yebi ke simba to okay to zo gagner normalement on a levé un sentiment où tu as levé la terre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Star yo tozo continuer kozwa ba image na biso to suka mais to suka wa tête dans des annonces mission yo pour ça kafu qui tient ça. Tous les Congolais sont debout, tous les Congolais babi lelo et loko ko donc et ko leka salaka kanini. Boyemba, bo soutenir l'équipe et au sala bien pour biso tozana et puis bande on a biso diaspora poto na bi ke bozana biso elongo maré bozana stade a waté boza kuna libanda mboka batu lokola ba JC Kanu na Australie na bi ke otala ngo partir à RTNC batu lokola ba mama dongoma otala ngo na Suède otala ngo toujours na ba chaîne na sur ba câble kaka otala ngo e sala bien alors Star auto continuer ba image check. Merci beaucoup, j'espère que Boyoki va tourner le lobby par rapport à score européen, ça m'a lelo pour lelo ça lelo et tout ce qui est bien aussi quoi tant na match la match to na bisengo na yebi ke batu wana ba kozwa score ninga ba congolais bazolo ba score lourd 3-0 et on sala bien donc la mystique a fourmi RDC lora makasi RDC lora makasi drapeau eza drapeau et lora makasi donc on gagner bango bandi bo lepo bazonga faut tous avoir 3 points alors Stario j'espère que tout tique là ba congolais bala na match ndenge za la kaka et bongo to commenter après tout tique bola na match to commenter après check bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox Jericho Betox Jericho Betox Jericho Betox elengi na biso TV elengi na biso TV avec Jericho Betox y a pas na dire bon ça fait que n'oubliez pas que elengi na biso TV Jericho Betox tiens minene